Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, famille Bouta, bonjour, la Chine, bonjour, Shalom, Nation, bonjour, toute la communauté congolaise de partout. Bonjour, week-end à nous. Et voilà le nouveau de samedi, décembre, sur la aussi ça, au cas où merci parce que we made it, c'est-à-dire vraiment Dieu a fait cette chose en place. Voilà. Merci la lorsque je dis état, naomona illuminé zaki ya esengo, illuminé zaki otulubakano, azaki ata na problème te na mind, na esprit na ye, donc azana est libre, azana na problème ata na mutu te. C'est-à-dire que nous bino poto bozola, bino moko bokulia, nuka ningi kosala bino kolekisa bino mabubu. Toza komate. Alors pour nanga soirée ya Poutine, ningi lekaki na Pullman, je crois, ezaki na Pullman concert. Alors, la CP là qui a comme on a produit à Maman BBC, Aza dans les bons, santé, Aza vraiment kitoko, et donc Aza qui vraiment bien kitoko, fraîche, comme elle a toujours été simple dans le maquillage, alors c'était waouh. Elle avait adoré, elle avait loué notre Dieu, donc, et c'est nous, on a vu sur Isaki, il y a beaucoup de Poutine, moi live, et ça l'a toujours bien. Pour na bafanaï, c'est-à-dire que non, de la part de BBC, Poutine, Kamata Babizou, ici Kozali, longue vie à toi, protection, nyonso elandayo, prospérité, nyonso, toujours, Zambabo, parole, toujours na makilana, Tumba nyonso koya gauche, droite, Nikuli ya suki wapi angwana, et l'opisa. Parce que hier, mon Konzamba, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur
c'est-à-dire que non Poutine a zani kamna motote quand ndenge bozoya boye wana bino nyonso boye bokozonga bino moko bokopakata mbango na banzela sambo. Alors, problème en Wezani ni maman bébé, c'est la grande famille, famille Libota, beau aimer beau matzelanga ba focus, ba joyeux Noël, les tous les 21 dans 4 jours. Les a joyeux et vous allez bota maya Yesu, na biso ba tomoki, mais na Bible zati, et na moka bomo, ba joyeux Noël na bino. Voilà. La grande famille titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni, c'est-à-dire que notre pour bavarder. Et oncle na biso yewana azala toujours, yekutu ya linga place à bujo baté. Il y a une place où vous pouvez respect, place où vous valoriser et vous place où vous avez capacité na quelque. Il y a le bazar na problème na mutu qui soit vous bengi place vous pouvez kaka respect na il y a les gars bujo ba to pa kola ba bujo ba non. C'est pas tout le monde doit se laisser faire. Autant les ba chéri ka place ba ko. Autant ba chéri ka les place ba ko. C'est juste parce que il s'est laissé faire. On va les aller à Bomoudi. Et naïe, on est tous sous là. On est tous sous la vie. Notre soeur, notre maman, nous dit à la tête tout pour la semaine à Monaï. Tout pour ma casse à la soirée à Moudi à maman BDC, avec maman Lia. Et le deux vraiment à la montre, à ça qui vient avec la bonne humeur. Vraiment, ça me met et ça va là-dessus à moi. On a beau moté, famille de vous. Au moins, la maman, nous sommes tous les jours. Ça va monter la maman, on va tout payer, ça va monter, on va payer, ça va monter, on va payer, surtout notre maman qui m'a nié la paix aux aïeux. Oh, mon péché nangai, waouh, mon péché sa zongi, wow, Mobutu, Mobutu, tu as dit bibi elle n'a défaut, waouh. Ah oui, hein, mon bateau il fallait d'abord tirer la bango à poison bango na ba concert ba kitaka na ba fête bazalaka na ba matanga bazala parce que muto na ba fête ya kitaka te matanga kitaka te akima se defia on tire les poisons voilà nous allons taille nous allons taille o bino moko bobima boloba ke no ye kutu ndenge azawa na matanga komona na te na fête ya kozala te parce que bopesa ba raison que no ba kosala mabe mais boye lisusu koyebisa bato ke no basali mabe. Vous êtes malade. Appelle les bandits. Pardon. Bonjour la grande famille. Et à mon retour réfléchir à l'eau la bande. Toyaga à mon anakane na ba fête ité. Et bolinga mon na ba fête ko bo salé ma bé. Siko a ba salé ma bé wapi. Nous allons dai. Mon na makamle no poison ana boyina kwana. Yesu ki la biloka bino mon ko soni. La grande famille. Vous aimez pour partager. Deux ans qui fait qui sont toujours là. Promotion des affaires à la vie. Deux ans qui fait qui sont toujours là. Il y a les sons. Donc total qui troisième épisode. Dans le troisième épisode, on a battu. Et Azuri Baté sort. Il y a Daïli. Non, Patrick. On a qui déjà n'est venu à côté de pas Patrick. Parce que avant de moi, c'est Azate. Les sons morales. À côté ici, déjà, Patrick, les sons morales. Au moins, on a déjà les sons morales. Et on a la formule à Binoti. C'est-à-dire que non, Patrick a joué les sons morales et pas Vini. Jusqu'à tel point, peut-être, Daïli a travaillé sous soudé. C'est-à-dire que non, il y a des leçons morales. Donc, pour vivre les leçons morales, il y a bien des leçons morales, il y a ma vie. Nanga munanu ya groupe ya ba mama étoile kuna kuna bangwana ba osangana kuna déjà kuna bango baza ba leçon morale ya mabe mais na sina détecter mutu ko aza na leçon morale ya bien c'est papa Elombe bolanda bo comprendre Vini il se croit peut-être que non ba place ozo mitia ba place ozo mona que non boy ba logique wana tout à l'heure qui déjà 10h il a dit ça qui biso déjà que non. À la fin des comptes, il faut libérer peut-être Davina à travailler dans Kandi Wana. Il faut tout continuer pour aller dans Kandi. La grande famille. C'est-à-dire que nous avons la leçon morale. Ils ont un bateau qui a la leçon morale à Mabé. Ils ont un bateau qui a la leçon morale à rien. Il faut boyeba. Pour qu'on sache que nos leçons morales aux Zaka y a bien.
il y a d'autres leçons morales mon topo tu supposé mon ninga leçon morale ya mabe net na minute attendons voir Vini à cause de la raison quelque part ça peut être Vini raison après mais na minute il fallait garder na no iloko na kaka na couple na ye à côté ça on a couple à batouté parce que bon je sais pas trop loba mingi te total et la nan total et la nan film ngo ndenge zo ke ne leçon morale ça na ba makambo ebele parce que Patrick a oki kozwa décision à kovandisa moi si na ye ya koloba ke non ko travailler te zala wana femme à la maison et ça la ménage na kati ndako peut-être que moi si na ye aza faible te ah tozo ye ba tozo mona déjà Balthazar eza nani Balthazar eza papa Serge là la moni déjà papa Serge ne Balthazar film ngo zo ke ne to yo ko to mona pe moi séquence mo ke ne si Balthazar na kati voilà donc il y a un total attaque parce que Poutine non c'est dingue non bandé ko ngana lo ba toujours père a pété à comme fan à Belle Vie télévision total les films tout ceci troisième épisode tozongeli mi ya kupa lobi tolala ki ba 1h du matin na père a pété tozongela ki mi ya azaka kavandi na kiti ya banki il faut vraiment gouvernement ou encore ministre ya attache avant de bota bobe na kati ya bien comme ça tout à l'heure pour le taper à la sur la troisième épisode c'est-à-dire que non toujours quand on a posé le bas dans le salon il y a un sens na mi ya kuba tant que tu na niveau ya ba mama nani mama maman go ba utaki village ba ko sa kimba mama Marie Jeanne Bolone na c'est qui on de quoi banane ko ne kimba de quoi ba ya gabi ko ba sona kinana c'est-à-dire que non rôle na bango ne ke ba jouer ki ba uti ko ka ba ko sa kimba na ki père ba pika de bota kaka mwana ki textuellement combatissa te kolongola te maman ko ne sana ba. Donc nous avons partagé avec mon mari hier soir total une émission film dit de l'autre on continue sur lui surtout ça nous comme ça là surtout que toujours ça va faire parce que ça va faire des éducation et ça va faire des autres révéler et ça va faire des autres ce qu'on a on a leçon morale au monde qui déjà la robe na mwana ya mama Milou na papa Ilumi tango azuti la bango 20 omona ki réaction na bango botala ki keneki na ralenti likambo ngo nini siko wana la roka kokende kolinga mwasi ya patron na ye makambo mwana ngo kombone pe ezokimisa ngai ekimanga pardon kombone nani bokomela nanu ngana kanga ina osebela na ye osebela diye makasi kabwana wana biso msui wana osebela ne makasi malgré que nous a nyonga divina na dessert mais na suka nango ano belle vie super belle vie non a nyongi na divina ya kolobele vérité que nous avons na biso te bazo na ofelina na suka nango pa ko la divina kuna kenaki pa ba divina babiya ya tika de divina laisse-moi d'abord na la kisaye mais ça indisa dikoto belle vie biko non belle vie biko lamba franchement Poutine ayebi olamba boko melanga kombo na ezo échappé nga trop là nakanga kombo na boy na banda kotatone na kombo na pardon boko melanga pardon famille bota boko melanga kombo la petite elle est jolie tellement ko ya kitoko lokaka mama biso donc itoko hino ne likalté moi taille na moi j'aime na linga nanga lorsque no mona bana kombo bébé nya Poutine qui n'ont formé ba. Et puis, elle a joué à un personnage et à un personnage, mais à la caméra, à un personnage. Autant dans la robe champagne. Et ça film, mais il y a une réalité. De vivre réalité. Et dans ce pays-là, dans le tableau,
qu'ils a anniversaire, on a vu aussi tout le monde peut gâteau, bakati gâteau, tout le monde peut nini moi misquer les kota kiwana, ba tige, ba nini vraiment j'ai aimé. Donc c'est-à-dire que non a minicho ba niveau ya Poutine, il y a ba scénario na et s'il s'agit à kolia biloko ya wana, c'était vraiment bien. Na c'est pas qui vraiment na tableau wana anniversaire à papa, il y a papa Ilombe. Champagne et pété champagne, gâteau et zalaki wana, amistel et zalaki wana. Donc c'était très bien, classe. Ya, Poutine lève penzo kenango ya kenon cocktail mo bien wana kenon anniversaire bilé ipe eleki. Ya, ezaka te kenon au film anniversaire eleki nango sous ce cas bongo non. Poutine penza a raisonné gâteau et zala. Moi Miss Girl, moi champagne zala, ba secret zala. C'est ça, les vols. Tout kende. Matisse est sous Poutine. Kende nango sous, c'est ce qu'on aime. Dès le coup tout ça nango besoin yango anniversaire, tout moni gâteau, tout moni champagne, tout moni ba bengi ba to musal, ba to ya bureau, ba yé donc classe. Plateau et na ba Miss Girl wana ba tige, ba moi makemba ba tchena très bien. Vraiment ba déco sans vous cacher, sans vous mentir, mais c'est là qui na tableau wana qui top na ba qui non. Lève. S'il s'agit à coller, à pocher, ça va lier. Parce que dans Minicho, c'est Bellevue Télévision qui gagne. Ah oui. Voilà. Bref, c'était au moins ça. Troisième épisode de Kikito Komakasi. Tableau est sous Yana. Tableau est sous qu'on a séparé là qui n'a pas été exact. Non. Davina, Nani, Maman Étoile. Est-ce que Maman Étoile, il fallait vraiment à se comporter bon mot, il soit mon kilo naï. Pour la boboya, Davina, Nani, Divina, Linda. Linda tangoye apesi boti ipaya mobali ya Davina oza otala mama itoki na demoula alingi te siko vini avandi azo comprendre na mobali mosusu akokanisa mama azosalelanga mwana na ye zuwa to ye moko azosalelanga mobali ya mwana mosusu siko siko comprendre mama Étoile akendaki nango vraiment bolo makasi bokilo azalaka komoki nayebi te soki bino komonaki place wana. Alors attendons voir tokoyeba parce que eza film eza message oyo belvi azopesa biso sikoyo rôle oyo Mama Étoile apesa azosala ajoaki wana tokotala baretombe nango lobi tokotala baretombe nango kaka na basuite ya film ndenge tozokenda parce que à chaque tableau il y a toujours un message ebandeli toyebi yango biso nyonso toyebi yango. Mais à la logique, oui. Maman m'a dit que c'est comporté pour vous. Pour qui côté de la mobile, il y a moins d'un ayoté. Non, côté Asa célibataire, voilà. Tu vois? Et à la fin des comptes, Linda est à passer. Aïe, pour tout cas, Davina, pour en réussir. J'en ai marre. Nous sommes amis, et voilà, de comment plus que sœurs, et voilà. Mais maman n'a eu pour. Moi, je préfère. Que non, là s'est retiré dans la relation avec. Et Davina, elle était d'accord avec ça. Je suis choqué, voilà. Ezalaka. C'est-à-dire, dans Minicho, dans la leçon morale, Davina, na Linda, qui camaraderie na bango ici. Je ne sais pas ce qu'ils ont bon mot. Parce que Davina Ndimaki, elle était d'accord na idée où Linda Pesaki. Vu que non, maman n'a pas aussi comporté. Et assez Linda na mawa. Attendons voir maintenant tout continuer dans la film na biso ya leçon morale la route ce que on moi na chef na e ozo pe ba retourner tozo ba te leçon morale nini en côté sa petite voilà hein problème hein. Papa c'est super ça te maman be envers ba yango ngana tuni papa Serge papa JR na papa Kofi bayebi kotanga te bomemi meeting tanga ba biloko eza sur papier to yo bato bayoka bayebi kotanga te to osala nini to osala kopi mutu na mutu akosala nini aotanga makambo eza na leçon morale. Alors pour en perdre vraiment na vraiment temps illimité na lisolo ya film boyebi nga so na bati makambo ya film na va se retrouver dans les 30 minutes voilà c'est toujours ça la publicité à produire
parce que ça là déjà c'est bon mon até et sopi ya gabi kunati bon mon a dit camarade on a eu ça dit que non oh ya ça là publicité à produit na yo mais non dans la fière à produit est-ce que produit les a bien tout ça au moins n'est sopi kunati obiki côté mususu mais ça la publicité à côté mususu na wa la grande famille na kangi parenthèse to ko taliso na mimila bino famille libota shalom mususu mais joyeux Noël na bino nyonso voilà bandeko bomoni titre ya bomoni photo ya matachio merci na bandeko nyonso babengaki na mama BBC vraiment intervention na yo oyo osalaki lors ya makambo ebimaki ya soit disant que non atilisi lauka poison obimaki otelemelaki bato ya koloba ke non c'est pas normal ya komona personne publique bino bafani na ye oyo ya komema maladi na ye na réseau sociaux esalemaka te na ndimi mpenza keno bavoisin mpe batalaka nga je vous dis mama BBC abimi aye koloba ata Belleville lelo nayebi keno Belleville aza na hôpital o malaria kosu o Belleville boye nga mama BBC nayebi nakoya nango na réseau sociaux te ata bokotuna nga ndenge nini na privé mama BBC toyoki kuna puti na kolobela bino te na oyebisaka bino te eloko eza te aza bien vi que non c'est une personne publique vi que non aza na babitumba vi que non baennemi baza vi que non bato balingaka batya ye nde bakotise na sa mabele naya olobango te protéger produit na nga et je dis merci à mon Dieu intervention émission na nga na salaki bato ebele basepelaki na odévelé eloko moko ya bien normalement bazali bato ya koloba eloko wana sur les réseaux sociaux lokwa bavoisin mpe balandanga bakotonikaka na bango mosusu me bayebi non oteki silauka oteki ye fale papa koloba leno boyebi non dans un premier temps ntango bayaki kotumisa balikino poison biloko nyonso kosamportaki nango obeyisaki balala ya poison kwa mama bébé c'est ça dit na ovanda la oya kolo babaloli maloba aleba ça ya mo au moins avec maman bébé je vais vous servir à bien réfléchir na mon petit bébé là au cœur il y a cela au catalogue de toi na ba séquence il y a quand même le bon on doit éduquer les gens on doit vraiment aider les gens aussi à bien réfléchir Mobutu Peshalove asa zonginga na kanisa keno a ofete na poto doit tika na ye bibiel na défaut ti bakoki te basansi esprit baye balobi wala bosala baoya kokorige nzambe mawa la grande famille ça te plaisir de comment on a fait des cancer voilà on peut mal comment on a fait des choses comment on a fait petit c'est-à-dire que non dans les bons quand on a monté merci la chose là ba makamunaye tout na ça ba makamunaye relation les a bonjour tout kutani tout solo c'est ça ya ko le ka on les a te donc toujours ka bongo na ye boko ina na bona nini mon auti na Belgique donc on a eu qui nous a qu'elle fêter mais azongi na fêter na vie akutani na Poutine ko Poutine akoyo kile kanda ayebi kino merci na zo sa pe ba kamuna merci ba yebi kino mo na Poutine on sa ba c'est ça mutu na mutu asepanir na ndenge ne tozaka tuteda mais na minute oyo esali kino mutu na mutu asepanir na tokoni akenzela na kitoluka c'est ça bomonaka ta barita Dominique te bomonaka bayini edote bomonaka baana nyonso te ya Nigeria si s'agit kokuta na place moko bakutani bayambani basepi babini pas mal mutu moko boye ayi kobebisa théâtre ozomona ye te opakola bato mosusu te bandeko likambo yango ya poison déjà toyebi ke no poison eza te eyebi kaka bango pourquoi bayaki koloba likambo ya poison et ce qui était aussi grave
besoin qu'on peut saper ma précision. Au moment où na tableau on a été na film wana azaki ya kokonda nous autres qui parle. C'est quel genre de communicatrice oh yako côté ka produit na yo belle vie a konda ka belle vie a konda raté kana kwa koloba ate au moment où qui na tableau on a belle vie a kondi ngabe mama BBC na ko sala produit na ya kolobela produit na ngake no akondi oh na mona qui est pâle c'est grave hein oya kolobela mo publiquement bo ba dola na BBC bozo maïli donc ngakoya awa nakoya ka kolobela bola nakoya ka koloba bien ya Poutine abela tenga nakoya Belgique aza bien ata na moni Belgique akondi les a secret na ngakwa na moni Belgique akondi hein ezani toyebi déjà boy esili to vandi to protéger bino ba fan que yakoya ko pesa sa position et bon mona ki tazaki parle Pala na sadi ya quoi? Ye ba filme na epeto ke pa ito zonga aganga kaka. Muntu bobaza na tendresse ki ya ganga kaka. Oyebite ko ganga kana jour mususu nere ko kata na kai. Na ko ganga kana na maboko kaka boy nere ko kata na kai. Mutu akomi parle bozwa ko ya ko lobela ngo na nini o azaki parle bo mona kité nous autres pe ils ont un problème la grande famille bo moni na cheki bo moni ndenge Sherika Asuki lobi ba life Sherika va détecter bon il y a mon pas pourquoi va comité na niveau là la maman BBC na lobaki Sherika tu peux peut-être que non au vendaki na sila uka ozaki na arrière pensée ozaki pe na mayel na makanisi mabete tu avais un cœur ouvert envers elle mais les faits quand vous allez pembe ya belle et ya nani ya Irsi Péchanga Black Line Mobutu Otiki ok et pas ennemi ya Irsi papa okanisa te ke no bato nyonso bakobetolo maboko bato bakosepela na yo non bamakambo wana tomona yango epa bana basi enon pa epa na bana mibali bref, je crois que ça analyse dans mon colobi dans le bac qui non. Sherika Longwana est déjà dans SB, à sous na SBD. Il y a mon quoi le bac en gros. Il y a quoi le bac non depuis aussi ceux qui filment, ceux qui les vrais toi. Na kenara sur le tournage, j'étais na boya na makamba ba tournage, ata ba bengi ngai na opesa ba raison na nga, na solliciter ba ba tout. C'est quoi pour qui de wapi? Sikoyo akokende wapi grande sœur ya Sherika azalaka na Londres tango Sherika azaki pembeni ya sila uka bazofinga ye batu batuna ye yango pourquoi Sherika alongwa pembeni ya Irsi abenga Irsi hypocrite na belle hypocrite matière eza maboko soki grande sœur ya Sherika alobi ke non Irsi na belle vie baza ba hypocrite ayebeli yango wapi et pourquoi koloba bongo c'est-à-dire que non asolaki na ndeko na ye siko awa batu ya psila uka ba ofinga ndeko na ye
asimbi mutu aoyamba bato su na fonu te nalingi naloba nini nalingi naloba dans la vie soki mutu problème moko ezoleka na kati ya bato eke bacontacte yo ata basollicite yo yango basolisi yo batuni yo tala likambo ezokende bo kozala na parti pris pesa conseil ya keno ozala au milieu du village mpo lobi toyebi te nzambe azalaka mpo na biso nyonso mais erreur oyo biso bato ya mokili tosalaka tokendaka mingi na parti pris na miniti oyo nga nde naza boye naosepela mpe te komona peut-être Sherika na famille na Belle Vie télévision naoloba ngo naoloba ngo je sais pourquoi naoloba bongo aza na place oyo abenga Ursule Beshanga hypocrite Belle Vie hypocrite liaya na ye na Londres akonfirmelaka yango bato soki azalaki yaya moko ya bien alinga sauver alinga apesa peut-être ndeko na ye nani conseil siko place oyo bango bakanisa kino baza bien nde bazoboma siko oleki na ba à quoi bon ya kosalaka babiloko ya baparti pris si là aza na poison te si aza na poison te soki abelaki lokola mutu nyonso ndenge abelaka evi keno batravaillaka na bango na bakongo c'est tout le temps bapoussière ya bakongo échangement ya climat ntango mosusu ake kuna ebeti et voilà temps normal et non bakoya kobimisa makambo monene ya koloba poison et na nsima wana boye kodémentir ya koloba keno eza poison te elle se porte très bien ye wana ka esu bino wana ye wana retourne au Congo au pays na nsima wana bosi bofingi bato est-ce que bozo se rendre compte ya bato bokosali déjà tosolola en gros et la grande famille tosolola kaka en gros bato bozobima tozokende wapi na monde yango ya baartiste soki otali lelo bandeko ata lelo tolobi tokende na justice sila aokweya sila aokweya parce que image na ye na bato na ye epesa mabe epesa solo siko ndenge azongi wana compromis nini ya kozwa décision nini ya kozwa po eloko oyo Sherika bibisaki alobi baofinga ye azwi ake kolakisa ye sila tala mama te tala ndenge bazofingana tala lorsque ake kolakisa ye keno tala ndenge baofingana automatiquement nous devons savoir et comprendre que non na ye sila ayebi keno bato na ye bafingaka mpo ayebisa Sherika talelanga je crois na décortiquaki likambo yango lobi c'est juste nazolika na faire voir mokili ya na faire voir communauté ya koloba keno
ba sherika wana na batu nyonso bazaka entouré na nani na ye sila uka bayeba keno 1 des 4 matin te ebeti ndenge nini ba okipe ko finga biso lelo tango bino bozoya na makambo ya poison to solo la bandeko bomebeli lelo bato makambo ya poison tango bomemi bato ma poison malgré ça makambo ya lokuta keno poison ezate le tête bato o bino bo cité ba innocent ou peut-être va partager même pas na silauka batu o baza na silauka mutu lokola moyo o bosana mutema ya mishu wana soki mishu wana boyebi yango mutema ya batu o ya pesa confiance boyebi mitema na bango po botika batu wana bokende ko sauter bato o peut-être yesi la mona na bango sauter to bokanisi eza facile to libanda muto bosola te muto pena bomona na kate botangola na te aya koboma mais to yebi adage moko lobaka mutu oya boma mutu asala ka mutu mabe aza musika ta zaka pembe. Comment est-ce que vous oubliez ba proche ba o baza ba sentir na mais bo sauter na bato moko boye boke kotanga ici péchanga boke kotanga belle vie boke kotanga papa elombe boke kotanga na bato wana kuna dinana ona bazela na bango bakuta na kalisusu te espace ezate bosani adage moko eloba keno mutu akoboma mutu akosala mabe kaka obolia kana ebomela kana. Moi je ne pense pas que non ata irsi péchant obeta Poutine ndenge baza wana ba raisonna kata que non na bazela na bango ndenge ba otambola bakutana ta na sila. Je ne pense pas. Via ba insulte bazwa na sima ya sila wana netinga personnellement ce qui nga Poutine bien nga irsi péchant na nzela na nga na bolinga takete na kutana ta na sila. Nani kas na faire réfléchir bino. Botika bato bo plan bozo envisager bo kanisa kino ba oki ko boma ete bota na pe entourage na bota na sentir na bota na sentir na ndi ba oki ko sala ye mabi lelo théâtre baby la likaba kata ya situation bobimisi ya poison mais eza lukuta tant bobimisi malgré que non boye kozonga nsima ya boba il fallait pas kolanda na bémission mosusu bamama bebese basali bakondane te ezala evi que non na bino mpe bachroniqueur ya silauka ya libanda na ya kongo boyokanaka ba oya Congo ba bimi po ba attaquer non il fallait pas bo ça la analyse bo ça émission bo ça ba sous médiatique ya bozo bois qui la combine oya ya que bino mo bino nyonso ko kutela c'est-à-dire que non votre maman c'est une personne pas dans ce cas qui maman mo pas qui na amour bino nyonso ko ngebo si bolinga et le kolanga a non qui pas na fille bo pas na bengi pe maman Esther MM position kuna ndé pour éviter qu'ils n'ont les lots à un mariage moko ya ndeko na ye lelo kuta komona na ye mama Esther MM oke kuna otali mama chic oke kuna otali mpe mama mboyi oke mpe kuna obengi mpenza prince lwambo ana bakini wana okomprendre otali boye tonto mondi baza don mondi ba don prince position eza ndeni atema bebese ya bwakisa. C'est comme ça que c'est la famille. C'est la famille. Ata hypocrisie ezalaka to boite mais to essayer ko yeba na keno tozo kundela mutu moko on doit pe kozana na esprit moko. Lelo Sherika il est insulté. Lelo Sherika abimi victime ya mafinga azalaka déjà victime à mafinga na SB mais lelo abimi c'est tina niveau ya koloba keno alingi aboma silauka
nga na opesa ka nzambe merci na ba sotis nyonso ezo nga na osepela nango makasi o bato oyo badécouvre te comment est-ce que sila oka fonctionne ou encore comment est-ce que groupe na ye na ye moko ndenge bafonctionnaka bayeba toza na suka mbula ata soki mpe ezalaki poison yango il fallait kozala na maîtrise yakoloba eza suka mbula eza na baréalité elobi ata bango moko keno eza soki eza mpona bavie mais nga na kosegene na bamakambo mosusu koya nango sur les réseaux sociaux mpona bavie petit à petit mokili tokoyeba ou encore mokili kopesa nani raison na bitumba oyo tomonaka sur les réseaux sociaux na monde ya baartiste ya peut-être tomoni Poutine wana tomoni sila oka kuna tomoni Ursule mwana bato batunaka na ye te mais minya butu lokwa moni yango monaka nalobaka toujours la grande famille omoni makambo nyonso ebimaka awa sur les réseaux sociaux eza nango ka basoutis moko ka on dirait baolingo bimisa bato neti omoni soki boza na prière diable ndenge ayaka po abimisa bino na présence ya nzambe nde bongo balingaka baoya kobimisa bino keno ozala focus te na belle vie télévision la grande famille tobetango dada omoni leçon morale papa elombe aza na kati ya filme wana tobetango dada bozana ona tala tokomi na bakombe de vie awa parceke bino ere moko soki totikeli bino temps bozalaka boki kolekaleka kuna ekomi mama bebese omoni kuna te ozela tana tika bino temps te ozela nano totala tobi tozalaki 3e épisode premier épisode toza na 75 vie 2 jours non famille Libota vous êtes tout là bamemi bino na makambo ya bapoison makambo ya lokuta non 2 jours tokangisi santé ezomake sensta 2e épisode 50 3e épisode oyo tolala totalaki lobi na butu tolamuli yango 33 non la grande famille please leçon morale il faut etalema lelo déjà il faut 100 ekangama na première épisode toleka oza wapi makambo ya poison eza lokuta makambo ya poison eza lokuta nayiki koyebisa bilokina eza lokuta oza wapi boke wapi boleki wapi bozonga boye famille Libota oza wapi boke wapi bozonga nano bozonga boye mpenza pardon bino bongo na Poutine premier épisode 2 jours 75 non boza wapi est-ce que bino bokalisi mpenza belvi ndenge azala na okoki kovanda kaka boye atindi butu makende oboma visile non biso tozala besoin ya sila azala wana akozala corrige na bafilme ya Poutine oba ye andami bimisa keno ye nde aza na ifo azala wana na Poutine ndenge aza na aosambela nzambe keno ye ifo azala wana bafilme akozala corrige kaka partir ya bafilme ya belvi oyenda bima mpona kwa kobundisa Poutine na niveau moko yango te Poutine aosepela te keno na lisila kufa aosepela te bandeko bosepelaka te baenemi na bino bakufa bosambelaka bazalaka wana bamona lipamboli bamona makambo ndenge eza komata eza nango bambriema ya pamba
touti na my brother bakoki te ekomi leçon morale bazo comprendre ete tokende ni bozala wana bino famille bota na fenêtre na nani bino bavoisin bozala na fenêtre wana parce que bino mpe bokozwa baleçon na bino na kati ya filme oyebi yango te bino mpe bokozwa baleçon na bino na kati ya filme oyo famille bota retournez d'abord retournez ok wapi oleki wapi mais non famille bota nasengaki bino famille bota partout dans le monde manifestif toyeba keno na bapoint fulani na bapoint fulani na bapoint fulani famille bota eza nayebi déjà ekoto eza ebele filme soki ekoti premier épisode toki olala na 2 jours na 75 te biso toza bato boye boye premier jour et donc 48 heures nano ekoki te déjà tosi tobedi 110 oyo azo comprendre filme te alukanga na privé lorsque ozoyoka déjà leçon morale 10 déjà que non na kati wana bokoyoka baleçon morale ya bien na baleçon morale ya mabe yo okozwa leçon na kati ya filme wana nga nakozwa leçon na kati ya filme wana sila uka akozwa leçon na kati ya filme wana bakwiti bakozwa leçon na kati ya filme alors bref c'était au moins ça la grande famille nakomi koshite babon week-end lelo le 21 tokumisaka nzambe ndenge azokontinue toujours na kobatela biso tozalaki spécialité yango toza spécialité na biso na ye 2024 oyo eza année moko nga na otono bakende ezali mpe facilité mpona babiso nyonso mais notre Dieu au moins abateli biso asurmonté abuteli biso et voilà azongi na Congo balobi keno bapona baartère bacomédien baboyi bacomédien ya naître baboyi bacomédien ya naître lorsque tozo baboyi bacomédien ya naître c'est-à-dire que non comédien oyo atournaka déjà epa belle vie soki aza epa belle vie atikala kaka epa belle vie soki aza epa na ye sb atikala kaka epa sb nde condition bapeseli mama bango na lisolo na bango oyo bayaki nango ya lokuta ya poison na nsima nango bazwi mpe badécision nga naza nani mpona ke ezwa décision likolila putina na lobiki tokopesa barimari me tozwa badécision soki bango bazozwa déjà badécision mpona star na bango c'est parce que star na bango déjà la faiblesse devant bango alors bango na droit eza décision ebala kopesa ete yango soki na koni petit reste toi tu as dirigé tu es une femme eza na maïko tu es sage donc oza moto moko oza na donc oza na bacapacité moko eloko nyonso bakoyela quand on entend de réfléchir c'est ça osamporte na bato mosusu oya boyende azo eloko échec na yo memelo donc échec yo oyeba to ya osika yango osilauka asasine silauka asasine kitoko po ayebisa sherika talelaka koto oyo talela ye koto bazofinga bazobombarde soki mpe na sherika ngo aza mange te soki aza na mwasi te po soki ngai mpenza deyeke non jour na ngai ifo sherika azoleka papa vanda mofinga mama okoyende bosango azoloba bayotalela ye non omoni keno na miniti oye moko azwi décision yango bakendakendaka so ainforme bato kendakendaka susu tournage ya bino bobengaka putini yo oyebisa
bato na ende bakimisi yo soki siko bato na ye ntango bayaka kosacharne na yo soki yende atindaka bango koyeba ndeni ndeko mokili eza na baréalité. Bref, les artistes comédiens à mibali étaient à bino na oyo ekomeli Sherika. Sherika azaki censé te ya lorsque bakabwani na Exipishanga akende pa ennemi ya Exipishanga oyo ezoleka mpenza guerre froide opie mwako aboyi doki oloba te kino eza lokuteza bongo automatiquement sur 100% ata bato bakonini yo neti nga eleka te. Toza awa tokoyoka lisusu makambo omoni Sherika mpo na ngai fallait même pas asala ata émission asalaki wana po akofingama ti eki ata soki aza na banere solidité AVC dans le moment où il y a une décision que non depuis aussi ce qui filme ce qui a livré toi dans le bout il y a un attaque de la tournage ce temps mazo boya connaître la tournage n'est-ce pas bino boroba qui no ba ça déjà titre azana ni kuna na SP ce ko bande ko boko menana nunga oh soki nani papa lule soki lule akenda wapi akoma isusu te na SP opola bondi na te osaki te vitesse moko boye ata balobaka keno mobola tebi ozaka omoni mobola tikalaka mobola yakisa bato keno naza mobola basunga ye omoni ki mobola tedi ezalaka mabe makasi luka bato bayeba keno oza na yo mobola bao ya mitema ya mawa basunga ye bopola bondima te bondima keno topoli bo essayer à revoir et ça bino bien famille Libota on est ensemble les lots tokota na 4e épisode na biso tous à révéler plus famille Libota ozo ngana ngubeka belle télévision nazoyeba te boza wapi film yoki osala 48 heures premier épisode toza dans la septembre ça qui même pas ça pour nani boleka wapi boke wapi bozonga boyi tokutani na pokwa kasi bisous là-bas bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.